Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image! Merci na balandinion sobo mesana kolanda le king de la presse nene pse binoka ke to salaka musala zomona lelo to yambi encore mama na biso mama ya sama yo to bengi mama to kinkala aye po solo na biso masolo itali nkondo ngwanda ndenga tiki biso parce que lelo yo internet za ko yinda critique sur critique alors tout nana mama anto concernant papa Ngwanda poto monaki maman anto asalaki ba vidéo azolela po ete papa Ngwanda tiki biso. Alors pendant que musika te to banda masolo na biso. Bonjour maman anto. Bonjour papa Edino TV, le roi de la presse, le roi de la presse, le roi de la presse, le lot na monu et sengomingi. Merci maman. On va maman. faire ensemble en tout cas na monu et sengomingi. Nandenge ulukinga tukutani to solo li merci mingi. Merci maman anto na moni yo oyeli biso na ba bitambala ya moindo et puis teni olati zola sake uza pena la mawa. Oye par rapport makambo zo le kana réseaux sociaux ndenge bazo critiquer maman anto bakumo chao ja bapike ozolo bapita maman Anthony ni kaka. Merci mingi papa parce que nazolo baté parce que nazana kati ya matanga obi moto azana matanga akufela azana passe na motema azana son cœur saigne à répondre à la futilité té na répondre à la futilité té parce que nazana c'est biso ba bantu oyebi ndo toza ba bantu photo komisa ngo toza ba bantu effectivement soki moto azali na soko moto azana passe azana liwa akufeli moto afana kala mabele. Ah, tu comment va na kiti boye papa lelo parce que tozana bamboko yo. Soki na bamboka nini soki bien na ndako na ngala zana mabele. Na fandi na se na zolela na se. C'est comme ça coutume na biso nde ya kabongo. Donc moto azala na se akoyi ko loba kutu te pa na biso kutu to loba raté. Oko fanda nyoko ta nde makambo yeko leka. Donc, si je ne réponds pas, si je ne vous réponds pas, vous tous qui m'appelez Maman Ngwanda, ou ceux qui m'appellent Maman Ngwanda, vous tous... Donc, ma personne déjà comment Maman Ngwanda? Benga Maman Ngwanda, Bandakala. Ah, Bandakala, Benga Maman Ngwanda. Baoyo bazana ngambo kuna benga Maman Ngwanda wana benga Maman Ngwanda usuki tout ça. Oyebi ke naza fier mingi tang benga Maman Ngwanda naza ka fier parce que soko ba lobi Ngwanda wana azali nani oko zala fier. Yango avant tout répondre dans bande kono bazo boa kilo bapik nanga na to solo amwa muke concernant papa Ngwanda pour mingi to ebika papa Ngwanda mais to bi misala na été alors to yeba papa Ngwanda zalaki nani papa Ngwanda zalaki mukonzi mino na sécurité na mboka oui papa Ngwanda tango zalaki na mboka yo ozali ko kene l'école tranquille ozali kene foire tranquille OK foire ya kisasa wana la fikine OK foire au sakat l'air sécurité zanga na boko na papa. Ah oui. Sécurité zanga na boko ngolo moni congolais zaki libre. Ola la pe bo porte polele, bolali boye, o kene foire, o kene partout au tambo na butu. Musala zeko za 24 heures sur 24. L'air ni l'air hôtel manaré de bus muto bo mayote, muto ko sala yote muto. Ça dit tu étais tranquille. Uzaki tranquille l'air wana scope, wana tina Ngwanda. Yango wana. Mais ngana yo ki bref, na yo ki balobi ki papa Ngwanda zaki makambe makasi yango ba pesa ba komba ba Terminator, so otali film Terminator on se dit quand la film on a ça makambe. Oyebi na ndingene expliquer le monde. Je pense que biso ba congolais il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou on comprend pas tout ça na pas si mingi ya comprendre makam. Au moins ni mutu lokwa Ngwanda ndenge bango siko bazako lo baloba ki azali Terminator aboma batu tout ça. Ba kizai na mabenyo so mokili. Mabenyo so mokili. Ya nyoso ya mokili na oya salate ba accusé. Na oya salate ba accusé. Au moins ni mutu lokola to yebinga na bemba te bemba azaki so wa ba extradé et tia kena prison parce que il y avait des chefs d'accusation. Mais mutu lokola Ngwanda azaki libre azako sa ba vidéo azo sala azaki libre azaki ko circuler na monde entier azaki na libre. Ya solo wana. Oui, azaki libre azaki enfermé te. Mais si lelo ba bibanda kota sa ma ya bimi pété. Te azaki libre azaki ko tamba azaki ko lobana ye. Au fait, yo kutala déjà na ye. Oui. Na sola na ye na nzela ya singa. Mais au moni mutulokwa Honoré Ngwanda soki ndenge bango ba congolais ba accusaka ye ba lobaka ke voilà Ngwanda boma batu tout ça sala boye tout ça moi no Zeble Congo a expliqué en pe kutu kitoko pe
c'est-à-dire que ya bazako benga Terminator azalaki soki aye esika banguna bazali esika mboka na biso azali menacé soki aye lobi likamwane kosila. Ah oui, aza osilisa penza. Azali kosilisa penza. Azaki Terminator te na ndenge o ke aboma non aboma batu tetala soki Honoré Ngwanda boma batu ko nde bakanga ye kala parce que Honoré ya Ngwanda ya na France awa. Moi sina bana baza na France awa biso so yebi. Azala na France awa. Azako va na France awa. So bino boyebi tina Honoré Ngwanda longwa akoma kotambola na akenda c'est parce que Sarkozy aye Honoré Ngwanda kotaka na makambo oyo Sarkozy akendaki na Congo tant Sarkozy akenda na Congo Sarkozy akeko loba devant tout le monde akeipe na Rwanda lobi Congo eza munene mingi faut partager na Rwanda nde sika ye azalaki awa papa Ngwanda lobaki ni sikona asaleli akomeli livre pas livre mais akomeli mukanda na kati ya mukanda na en tout cas akitisi na ndenge moko papa Ngwanda za niveau ba président de la République akitisi na ndenge moko en tout cas lobeli afingi en tout cas afinga Sarkozy asepela te afinga Sarkozy abisoko lingi kabona mboka no na Belgique soko lingi te kamata penda mboka na yo ya Belgique kamata mboka na yo pesa ngo penda na Belgique donc makamba lobela ki Sarkozy étant président avec son orgueil nde ayaki koloba na ye a quitté le pays. Ah donc yango lelo papa Ngwanda ti lelo tiki biso ayeba ki pesa place azo vanda ti non parce que ezaki pona fierté na état non Ngwanda a kufi en exil pona Congo c'est pona Congo ngano tozoli o lamu na tongo lami fufu le OK musalo OK ozongo zo vivre librement mais yete yazaki soki pona makambo ya Congo andimi ali na préféré na kene mais jamais okoki ko se permettre te ya ko gérer mboko na biso alors qui était-il Sarkozy yango nazo futa lelo te yazalaki nani Sarkozy akota makambo na biso ce sont des gens tous là qui supportent Rwanda ba soutenaka Rwanda bango donc kombo ya Terminator wana ezalaki na ndenge ya bien siko bango siko bato balinga Congo te pardon bo balinga Congo te ou effectivement na bo balinga Rwanda te ba balono na ndenge ke azalaki Terminator na mbongo ngwana azali kotambola aboma ba étudiant na campus soki aboma ba étudiant na campus konde basi bakanga ye Belgique etinda ba émissaire mi baleba ki no sala enquête sur cette histoire ya la mort des étudiants o ba étudiant bakufaki na université ba étudiant bakufaki ba mindele bakenda ba congolais so boyebi te fo ba mindele belge batinda batu ya sûreté bakenda kuna tina Congo bavanda pendant 2 ans pour na ko mener enquête on a ba yeba qui a fait que Ngwanda zalaki na nini acte nini bazonga dossier vide sur Ngwanda parce que baloba ki photo ça tout kangaye ndenga zoko circuler bo photo ça tout kangaye photo luke loko moko to kangaye dans ce cas to ko kangaye bongo te photo to mener enquête sur cette histoire donc ba mener enquête ba sala enquête ba mindele wana ba belge l'histoire ezali ba dossier ezali ba belge wana bazali pe ba profiter bazali na kata Belgique vous pouvez aller demander ba kei ba sali 2 ans Bazaki Mibale, 2 émissaires. Basala 2 ans qu'on mène enquête sur la mort des étudiants. Bazonga, rien, Bayebisi Bango Babino, Ngwanda n'était pas. Bazonga, Penza, Ngwanda, Koutayeba, Ngwanda, Bango après. Papa, on est Ngwanda, Azonga. Yangwana bomoni atamolakani librement bako kangayete asala ba livre ma papa na ba livre na yo ya sala témoin ba livre zo kayango mais ba livre ba voilà na ba livre na tangana comme ba Kagame bazana ezala kati na ba comme ba ministre ba président ba ezala kati puisque c'est la vérité ils ne peuvent pas lui porter plainte puisque c'est vrai na ba livre écoute ya sala tangi ba kombo atena ba signature livre za yé préfacé par lui-même bon sikoyo bakangi était bon ya okanga ba biloko wana balobi ke ba étudiant bakufa effectivement ba étudiant bakufa mais lui il n'était pas responsable kaka papa Ngwanda service ibu ye oyebite ke tata wana zaki makasi mingi na nini oyebi aner wana ye muta forma bango bato aner wana ebele baza kuna ye muta forma bango azali makasi so ba selon maman Anto papa Ngwanda sala ni musala ya malamu na mboka Congo asala musala ya malamu mingi. Mais pourquoi bazo condamner ndengwana so landi de na ba émission so leka bazo condamner ka papa Ngwanda ezali aka fo mutu aboma batu so lelo Congo be baza pona papa Ngwanda balobaka so lelo Congo be c'est parce que asalaka na Mobutu parce qu'il a travaillé à Mobutu et après ça il va conseiller mabe balobi non Azaki toujours un bon conseiller et Azalaki aussi il y avait Azaki aussi pas beaucoup
pas d'accord avec Mobutu. Mais Mobutu ne l'écoutait pas aussi. Azalaki peut beaucoup d'accord dans Mobutu. Mais Mokonzi sur Azam, Mokonzi va conseiller, Baza et Belé, il y a Azalaki, mais il y avait des choses aussi que Mobutu Azalaki a payé. Mais quel que soit ma béa Salaki. Papa, on aurait la vidéo, les autres la vidéo, les alliés, oh, il y a lobby, à l'éca, à lobby, à 5 boling, c'est parce que tu travailles dans le gouvernement, voilà, oh, tu travailles qui, mais comme il attend beaucoup, tu travailles qui sous ma la montée. À l'éca, à 5 boling ici. Nani akoya ko senga bolimbi silelo bato so baza borgueil nani akoza lokola ye alobi na boyi ba mokolo pombo bango surtout ba le atundu ba ki ba mi continuer ba tikala kuna bo moni ngo bino surtout bango ba préférer ko teka mboka ba plan ya Congo na vie wana kele ngona mabuku plan ya Congo atundu ayebi yango na mokolo pombo ka yebi yango yango na bango suko ba kamata plan wana ba ke ko teka ngo ba Rwandais et loko papa na linga ko rusala te yango wana jamais alingai ko sala bango bakamata plan mboka na biso bande papa na ngai ndeko so yebite ezaka na Rwanda na ba fiche identité na biso nyos tant ba osala biso ba mangwelo ba pesa biso ba mangwele ba mangwelo tozala ngo nyos tout ekenda fiche on ekenda na Rwanda ba mokolo mpomba yebi yango ba aller tundu ba yebi yango ba teka yango nyos ekenda na Rwanda tozali bo sans identité. Voilà pourquoi ils sont même pas capables de repérer sa identité na bateau au fait c'est ça. Pour nous vocabulaire identité na bateau parce que fichier na biso no surtout eza ba koko na biso webi bien que biso toza mboka za biso ba koko na biso ba rien koko na biso bazaki kuna donc ba fichier na biso nyo surtout eza na Rwanda ba pesa onanu bateau na tanko mwa groupe bateau na tanko mbo ba yeba ki président mboka et loko ngwanda boye ko sala yango wana lobaki na kokota biloko jamais na koko teka mboka na ngai oui fiche aloba yango pe fichier na biso nyo surtout identité zali kuna na Rwanda comment yango no moni identité zate bako sala kako ba carte de lecteur identité zate. Alors maman Antoinette non et là on est sala que biso le na ba Rwandais to bomala ndengwana mais kaka richesse on nzamba pesa biso kaka richesse on nzamba pesa biso ezali kaka bazali mité mabe eza lo connaître bangolais ba yaki na mboka na biso bangolais Congo epesi yenyo surtout kwa ba Rwandais bazaki na ba pauvreté bazana le côté na mboka na bango oui ba yepa na biso to pesi bango l'hospitalité to pesi ko lia to pesi nyonso to pesi to fu ba classe ba tangi ba classe ko des fois yo congolais na bourse te mais ye ba ko pesa ye bourse atangi ce ko comme la hermo ba non biso awa to so to le mili na miel. Donc il est hors de question de partir donc au Kennedy il faut tout tika kaka mais tout tika la bongo te photo comme mboka na biso Congo même ba mindele bazali ko balobaka ngo ba mboka wana ezali catastrophe moko nzambe asala ko ba binzambe tango azali ko tambola ke noko pema na Congo ba bi apemi na Congo tanga lamuki alali tanga lamuki abosala biloko no surtout asimbi nzela ki ya solo wana ba bi nyoso tikalise comme ça que ba mindele ba ina te mboka na biso alali tanga lamuki sikoyo abosala biloko nyoso tout ezaki de ali ba richesse non sakei nde tikali na Congo. Alors ils allaient convoiter par bateau ébélé par mboka nyonso ébélé. Effectivement il y a des occidentaux oh baza d'accord tendeng makamozo le kakuna mais la plupart il y a des occidentaux bango baza d'accord pour balingi ni na bango but na bango ezali il faut ba éliminer ba congolais faut ba éliminer ba congolais ba terre etika la vide ya ngono munsa ba Rwandais ba osala bango ba yaskoyo ali bazo ba terre na biso parce que na ba terre na biso partout bandundu partout ba Congo partout richesse la richesse place mon côté na Congo ko le bo richesse des ezali ata place ba il y a les terre vraiment séché boye penza mais aussi aucun on a quelque chose même ma zelo ya pamba biso to saka na ba zelo wana zelo na biso zelo moko ya kilo donc ya ngono moni problème to bunda nango poso to zaki na mbongo te to akina biso pauvreté ba bundisa biso ta ba bundisa biso po to ko moni OK kota ba Lubumbashi ba minéraux et utaka kuna o ekendeke kuna na ya ba minéraux ya est ba wagon c'est inimaginable donc ba ko comprendre que te wagon à wagon tous les jours ezako kena Rwanda ezako bango na ba Rwanda ba comprendre kati comment ezo uta ba minéraux wana ezo uta na Congo bitumba na biso na bango yango na tous les biens qu'on leur a fait. Merci Nabala News Bolanda biso en tout cas maman Anto kolala kolamuka ba il savait que papa ngwana tiki biso et ça la ki ondenge nini maman Anto tisiko papa nazana kati na pasi tisiko nazana kati na pasi papa nazole la mikolonio nazo na fani nazo mona nanu usité nazo mona nanu éclairage na liboso na nazo mona te kasi na yebi que
na liwaya tant kaka na yoki sangwana na bi vie babomi na ndazolo bangwa je ne mets pas l'eau dans la bouche, j'assume mes propos na zako assume comme nazo banabi vie babomi vie ba éliminer bazue na surprise. D'après maman Anto yo kase que papa ngona kufaliwa mon naturel. Bien sûr, il faut faire mon naturel ou à Belakim ou à Beli maladie parce que c'est nandenge malobano so bisarna monoko na ye peut-être afungula batum so sepela la moté. Si nandenge na ye pona Congo a kotika héritage atiki biso atiki ba héritage belé hein faut batba bango hein. Lelo ba condamner ba nyonso surtout bino bato bozaki sima na ye ba odombo banani ndeto yebi ozokuela pena vous collez la peine dans ma cambongo. Oui, bah, attaquer biso mingi, mais ce n'est pas grave. Mais biso to yebi parce que vieux on a pesi maïele na biso roko imaginer ba stratégie. Atiki ba stratégie, ba to ba kansa ki te non, ba stratégie zali. Oh ya façon robunda. Yo monte to comprendre na makambu avant ba to mususu to comprendre na makambu. Atiki biso pe na ba contact mususu pe za na mboka. Oh lelo bo to contactaka tout ça tozo contacter pour na koyeba makambu mboka ninga zo leka bazo pesa biso pe ba information. Papa maman papa yo zo kamwa teke mutu pa onengwa na zaka za koyeba ono zo leka na ner. Na tongo likamo sami na poko ya lobia. Na tongo ekule sami tango zo sala maye aza au courant na zo monte kazaki fort. C'était l'homme le plus fort. Voilà pourquoi il était attaqué. Dans la résistance, il était le père de la résistance et c'est lui et Moussoussa Ozalate, Moutoumota Kolobo a remplacé Yete à Ozalate. Baroya ko remplacer Moutoumoussoussa Roya Moussala mais Kosala Moussala Oya Zalaki Nangoya Kobebi Sambon. Parce que combat sans information beaucoup. Ezali Eza combatté. En tout cas, vous ne pouvez pas mener un combat sans les infos. Est-ce que les lois sont fuite par rapport à papa Honoré Ngwanda, ceux qui le ont à Kinshasa, pour ça, non, pas du tout. Non, soit à Kinshasa, à des fois, non, pas du tout. Au moins, oui, mais Nayoki va bêtise et belé, plus que ça même. Plus que ça. Ah, Nayoki va bêtise et belé, va niaiserie même, beaucoup plus que ça. Mais Nayoki en plus que ça. Mais retenez ceci, Bandeko. Nyongo ya mutoko ki agoki manyongote. Non, pas du tout. C'est pas question de nyongo, n'a rien à voir. Ba proposa qui est pas bon et belé. Ndé le loi à la place à balé à Tundouana. Tout le monde l'a convoité. Même président américain a contacté qui est pour travailler dans Kanambe. Tout le monde, même aller au Tundouana, on a surtout contacté qui est pour travailler dans mais Aboya naïe. Aboya qui parle à lobby, aïbi politique, aïbi makamdenge le kaka. Aboya qui n'est pas aïbi qui a lobby non, non jamais côté comme jamais n'a côté comme boka nanga. Aboya qui naïe a kendege mboka te parce que Namboka bato bazakuna bazabi nemina ye et puis mboka ezali malamu te na ndenge ya yebi mboka ndenge atikaki mboka eza bongo te soka kekuna ba ko attaquer ye parce que asala ba livre contre bango abimisa ba atanga ba livre musu ba livre ya Kagame za wana Kagame mutazo ko gérer Congo ye so akei apesa ba kombo ba Kanambe to yebi yango Kanambe yo nanga to yeba kito to yeba Kabila le fils de Kabila mais ya biso to yeba Hippolyte Kanambe na prénom na papa na ye comme on est azali Kazebere voilà papa Ngwanda non tata wana Ngwanda Zaki non c'était fort il était trop fort. Est-ce que mère Anto il était trop fort ndé bosala makambo bundela mboka boy ba pe ba risque ça là ah papa biso tout ça ba risque mais pour na mboka papa na ba we ba kufi papa na poser une question na ba bazo kufi belé ba kufi des millions 12 13 millions tozara suna 12 millions te bandeko to comment na plus que ça parce qu'ils ont continué til lelo odombo asala ki message moko na si to ngato insérer moi message wana odombo tout à fait aloba ki lelo pe a sacrifier jeunesse na ye to pour le combat donc tokolinga to senga na régie atira so message wana ba me kolanda na message à odombo quelque part abundi mais moi ba régler pesa donc yemo penza tinde za matambula pe ba risque attends on a ba risque ko attends on a ba risque mais azama ele Ngwanda pesa mayele azama ele il est très intelligent mais kaye bongote oh pour ça permet né bongote il est très intelligent ah ouais il est très intelligent merci maman en tout cas Toronto nanano lilobani ko pesa siko na communauté on so bazo critiquer maman Anto ba critiquer ba no so bazaki derrière papa Ngwanda oyo ça bana nini ngai naza loko ko lobana bango te pour l'instant naza na sende na ipsakio soki bazana ba force ko continuer ko finga bo continuer ko finga je peux pas leur dire que non botika non il était un homme public
azalaki homme public atikaki mwasi na bana na ye biso batozali ko reconnaître ye toza na kati na pasi bango bazali ko reconnaître te baza na pasi te so baza na force à continuer ko finga ba continuer ko finga kaka y a pas de souci mais moi je n'ai rien à lui dire franchement nazana eloko moya ko lobana bango te ba continuer ko finga biso ba ye ba ka ke combat na biso et ko continuer tant que mboke ko za libérer te. Ba proposition na bino wana tout ça ko proposer ba tout ça ngai madera ça benga ngai tout ça avant que tina bloquer ayebi yango très bien na bloquer abengi moto muswa bi point numéro a bloquer nga mama kongo a bloquer nga tout ça ba proposition et qu'on marcher té ça ne marchera pas ba proposition wani ba proposition que nous travailler na Congo que nous travailler na Félix tout ça et qu'on marcher té ba proposer bino pe ngai pe na zo ba proposition donc na ko ya té donc siko ndeko na biso ndenga akendeke ko travailler na Félix mais bon azakuna Félix mta mo konzi mais azakuna zana ye azakuna qui va faire na été ba faire na pas qui va faire té il faisait les loges à ça aux komisa awa qui va faire té azo travailler kuna ba faire il y a des propositions benda boya musala na Congo Kinshasa au Kenote ah papa naza somo na voiture te na somba voiture ngamoko na poto na changer ta 8 voitures ngamoko 8 voitures ngamoko ça va bien te na kende musala na mukana na ton na kende musala na kende musala ba futinga salaire nanga avec mon salaire je m'arrange avec ma banque on fait des choses avec ma banque me donne de l'argent je prends na sombi voiture na somo futa ndakote ndako na yebi ko futa yango bana basi ba koli ba bali ba keina bango ba boti ba bana ba pesi nga ba koko donc na eloko yo ba politicien kuna bazaka na somo nango ya mboka mbongo bako banga mbongo voiture ngai na somo nango te donc ngai problème na ngai ezali mboka na ngai ebonga na ye awo moninga na ye na voiture na ye moninga na ye na makolote na ye na mutuka na ngai donc nazaka na somo nango te France awa to ya epesi biso mo eloko mo epesi biso mo moyen donc fallait profiter ko tanga moi muke ko kene moi muke ko luka moi musala moi bien musala voilà donc c'est ça ce que je fais donc nazaka na somo te bango te bazaka na somo balenga ba mbongo vie parce que na yoka ko lobaka eloko mo bo ngai na comprendre vie ce qui on comprendre vie oko wela biloko bango ba ministre na biso wela raté c'est-à-dire au moins ba ministre na mona bon quoi on dirait des petits oiseaux on dirait ba nyama moko bo bazama yete ba wela biloko parce que ceux qui ont comprendre vie oko wele laté biloko ya mokili oko wela laté oko ziatango na yo pe soko zui oko linga ko penser na ba autres okolinga openser na bazautres bango ndenge bazali wana ba mama o bazakuna ba mama boza na ba hémicycle ba mama boza ba mama politicienne boza kuna to mona bino boza mama moko moté ya mabe boza mama moko penza boza mama moko mabe c'est-à-dire que bolenga devant mbongo devant wax holandais devant bijoux devant boza kolenga devant biso lenga sud devant biloko wana te mais faut bango ke bozuya Europe na bozuya ya Kinshasa za ndenge moko te ah bango bazozuya ebele sikoyo sikoyo bozuya sikoyo bakoma kozuya ebele mais bazolenga kaka te sikoyo mais bazolenga kaka tango bozokoka kozwa mbongo te Félix des millions d'argent atinda mwasi na azwa avion akenda tina Dubaï kokona kotika ba 350 millions soki le professeur Yombi a lobela kibiso abwe aki kotika ebele mbongo alongo na mbongo na même pas la moitié un tiers ya mbongo wana ekoko basombi mpona bamai batie batio bamai mai ebimi na mboka mpe la moitié ya oyo akendeki nango baye nango batie mpe courant mpe ezongi na mboka mpo kongola kwa kolamukaka na ntongo akendeka asukolaka aza avivre la vie quotidienne normale mais na moni na bulumbu kuna déjà ba panneau solaire ezokota kuna déjà mboka nini na bulumbu mais c'est n'importe quoi siko Kinshasa nano mais il faut d'abord place bato bazali bato bazakolela bato balamuka na tongo bakokende musala bon la bulumbu kuna bakenda musala te bakende musala mais est-ce que banaya ye basenge na bo attention papa la capitale c'est Kinshasa inondation oko tika capitale oko abandonner capitale te inondation la capitale mais oui capitale ezali place yo oko recevoir bato ebele na mokili o bakoya koyamba na capitale na bulumbu te koyamba kuna te faut ko banda na capitale banda na capitale après bokei wani ko panzana akamati camarade na ye nanyo camarade na ye oya comme maire de la ville à Kinshasa Ngobila akamati c'est son ami c'est ton grand ami dernièrement baouté ko sala anniversaire passé anniversaire aouté ko sala anniversaire à moi c'était bazaki na huis clos Jantuni Ngobila bazalaka bango mbali na table ba oliaka bango mbali bazaki bango me bavani bango mbali to yebi yango toza au courant c'est son grand ami akamati grand ami na Ngobila atie wana OK
Alors, ngobila batyo wana papa 2 minutes ngobila batyo wana yoza mwana mboka uti déjà ko boma ebele na mai ndombe kuna côté na biso uti obomi déjà ebele melelo batyo na kisasa wana bongisa kishasa bandiko pour na bino bana mboka bozo sala lokola bozana mboka te donc toujours comprendre siko que bozana bino ka ba marionnette liboso pour na sima na bino il y a des Rwandais qui vous commandent qui vous donnent des ordres ya ko bongisa mboka te. Est-ce que deal oyo Félix a signé qui nakata deal wana ba komaki te ke ko bongisa mboka te peuple no fa souffrir nakata deal wana siko bino bana mboka bozana kati na pouvoir bino bana mboka mais tozo mona ke tilelo yo bandal ba mai ezoko zinda bo bongisa ba caniveau les caniveaux ce sont des ba caniveaux ezali etondi voilà bloc mai ezole ka shooter il faut nettoyer comment la tango ka toza ko zinda boité siko bokomi ko le ba qui senso ezako zinda parce que c'était des zones qu'on ne pouvait pas construire. Non, c'est faux. C'est faux. Nous, il y a des quartiers en Suisse, dans les quartiers en Suisse, la montagne. Oui, les réseaux d'Inda. Oui, les réseaux d'Inda. Oui, les réseaux d'Inda. Voilà, les construire. On ne pouvait pas construire là, alors que les centre-ville, ils sont stockés dans centre-ville. Les réseaux d'Inda. Gombe réseaux d'Inda. Voilà ce que Bolobini Ngobila. Est-ce que Gombeza qui senso? Gombeza qui s'est sauté, papa. Ah, c'est ça. Gombeza qui s'est sauté. Donc, Gombeza Rozina, partout même à centre-ville, c'est-à-dire que, Boye Kozwa Moussala, Bolobi Obiso, Toyo Koutango, 18 ans. Ok, d'accord, 18 ans, Boye Koutango. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis que Boye Koutango? Même pas Konugako Tchata, moi, et l'eau comme Boye Monana. Bon, ça, moi, semblant, Boye Banini, pont, le but, pont, et Boukani. Pont ya matete wana ezako buka ba pont bazo sala mo et Boukani bazako sala ba pont et puis pont et Boukani pour mon appel pour ça le président Mokozo komikiti soya pakoti pont et Boukani tu te lèves toi ngobila comme boza ba mi ngobila bengio ngobila za la niveau ya yote yoza président ngobila za na se et voilà ngobila memi yo boyeti tu te tomboli oti oyeti na pont. Non, ce n'est pas ton problème. Ngobila devait être là avec les autres autorités de la ville. C'est tout. Toi tu ne devais pas être là. Yo fallait s'occuper de makamba Beni. Yo fallait que s'occuper de makamba Minembwe. Faut quand ça to bossa nyango te papa on ne ngwa la kufi pona ngo to ko lâcher yango te pona Minembwe na Beni to ko lâcher yango te. Elo ngana lo ba yango wana. Merci maman Anto, en tout cas to comme na suka ya émission na biso na lingaki o éclaircir biso par rapport ya ndenge bazo critiquer liwa ya papa Ngwanda lelo Terminator ba kombo belé ibu na si o éclaircir biso o ba ozala d'accord bazali o be bazala d'accord te bazali kaka. Alors lelo ba pona kabwala na yo na entretien na sali lokolo bani. Merci mingi na ndengo ya bingai eloko na ngana lo bakaka que biso tozana se tozana matanga ba congolais nyo surtout tozana na courage ba résistant nyo surtout tozana na courage. Merci na ba condoléances nyo surtout ba komeli ngai ba bengi ba komi na zupe kaka ya ba message ya mabete ya mabe muke mais ya muneno na zui na bato bazaki na compassion bo bato ba regretter pe bazaki na parokote bazaki ka ba sympathiser lokwa biso ba regretter pe makasi pena balobi tozaki na viona zaika ye muku muto opesa biso via kei mutu muso azati. En tout cas beaucoup de regrets aussi na sengi na bino. Merci toza na se to répondre na ba provocation te ko répondre na ba provocation te za ebele ko répondre na ba provocation te continuer toujours tito que notika papa na biso na dernière demeure na ye et puis biso ba totikali ba résistant na ba résistante na ba combattant ba combattante. Il faut continuer combat encore hier sous Makasi. Il faut battre ke Bukansi Ngwanda Koufi Ngwanda a formé des gens. Donc il y a aussi beaucoup de Ngwandistes qui sont là. Et il y a aussi beaucoup de petits Ngwanda, beaucoup d'honorés. Honorés baza ebele, na ya basi na ba mimbali. Toza ebele. Na ba Ngwandistes, na ba honoré Ngwanda, wana nyonso tout ba nyonso ba totikali, to répondre na ba provocation, to continuer bitumba pour na honneur na ye. Voilà pourquoi tant que vous avez komona à chaque fois na sali vidéo na zoko tia photo na ye étant vivant. C'est parce que dans Aïko reconnaître Moussala aux Aïko Sala. C'est parce que dans Zouaki message à partir à Kinshasa que Tata Wana Makamazo le bezali vrai. Voilà pourquoi dans Aïko ko honoré na ba vidéo nous sans Aïko les cas dans Aïko tia autant à comment on peut baser tia photo na ye. C'était vraiment pour nous rendre hommage dans Moussala aux Aïko Sala mais étant vivant. Tant que Zaki dans vivant Aïko mon angwa yebi. En tout cas na sengi na bandeguno surtout tous en ensemble
liloba suka papa alobaki azali koloba na banini na ye na kangango peza makasi olinga te okotelema ingeta merci na 5 étoiles de l'offre merci na les véritables diamants noirs c'est les umba pour te place aux ali merci na baino so bolandaki biso na émission oyo en tout cas eza émission robora mobanga te mais eza na bandeko nanga mibale wana so na bwaki bango te ya kalisumu. Merci, ciao. Diamanoir TV. Diamanoir TV. Yonde. En tout cas, merci na sengi na yepe Diamanoir hein oui. Parce que na mona ki yepe mukolo ya matanga mukotuzwa ki alelaki mingi. Diamanoir alelaki mingi. En tout cas, merci maman Diamanoir. Na mona ki ozaki très affecté et puis na mona ki na ndingo lataki pe mwindu premier jour pour bousculer le programme na yo au sali émission pour na honneur à Papa Ngwanda. En tout cas, merci. Ingeta. Merci. Ciao. Edino, yo za fin, mutaliki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako swa kende donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo. Chikote bango. Edino image. Banza ya Congo.